Nous, Rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès, RCDP en sigle, membres de FPI et de l'Union sacrée de la nation, parti cher à M. Didier Moussete Lekan, autorité morale, avons tenu en ce jour, en urgence, une réunion du bureau politique élargi au directoire du parti pour examiner la situation d'insécurité qui prévaut actuellement dans la partie est du pays afin de contribuer en donnant la position du parti. Après l'analyse des tueries qui font endeuiller de nombreuses populations de l'Est depuis plus de 2 décennies, et vu les efforts déployés par le gouvernement avec les avancées significatives de nos forces armées de poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Nous entendons déclarer ce qui suit. 1. Félicitons le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, pour son engagement ferme de chercher à stopper la guerre et les tueries dont sont victimes nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu. 2. Encourageons nos vaillants soldats de FARDC pour leur esprit patriotique ainsi que leur détermination de défendre l'intégrité territoriale afin de mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés qui opèrent à l'est du pays, notamment les M23 soutenus par le Rwanda et les ADF entretenus par l'Ouganda. 3. Soutenons toutes les mesures prises par le gouvernement, à savoir la suppression de tous les protocoles d'accord, les conventions et le partenariat signés avec le Rwanda, confirmé à ce jour comme pays en guerre contre la RDC. 4. Eu égard à ce qui précède, le RCDP recommande aux différentes institutions du pays, sous l'impulsion du chef de l'État, de traquer tous les Congolais complices et qui accompagnent dans l'ombre les terroristes, qu'ils soient dénoncés et traduits en justice pour subir la rigueur de la loi. 5. Le RCDP demande au gouvernement la rupture immédiate des relations diplomatiques avec le Rwanda. Par cette même occasion, le RCDP recommande au gouvernement d'ériger un mur de séparation appelé mur de l'Est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Ouganda et Burundi pour garantir la paix et empêcher les va-et-vient des pillards de nos richesses dans les carrières de l'Est. Le RCDP, par son autorité morale, M. Didier Moussete, salue la bravoure, du courage et vaillants militaires morts à la frontière du Rwanda, que nous rendons hommage patriotique. Enfin, nous soutenons inconditionnellement le chef de l'État et lui confirmons notre indéfectible attachement. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être toujours connecté, branché. D'accord, News TV, Rachula Caramel la vôtre. Merci Penza Kweba que vous allez vraiment ébélé. Botu wana kolanda bon ezalaki déclaration au Baimboka, il y a parti politique, il y a RCDP, Oizali Bongo, Rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès, Oyo Kambami Bongo, la président la bango Didier Moussete. Na yango tolobi ba nyonso bazali wana pona kotia bongo maboko pona ba FRDC na biso to peut soutenir le boko pena le pesa pena le boko pona ko soutenir FRDC to zali wana pona ko zwa penza bilili na bino pe makanisi na bino pe soutenance na bino awa na chaîne na biso Correcteur News TV ezali vraiment la bienvenue. Vraiment merci na bato nyonso ba soutenaka chaîne na biso oyo Correcteur News TV pe Rachula Caramel entre autres Yannick Matungulu balobi babenga kaye les boss les docteurs de diamants. Merci mingi na ye et puis merci na ba basala ke bolanda biso malamu ezali bongo Corneille Kasongo ezali bongo le coordonnateur ya Correcteur News TV. Merci lisusu na Jocelyne Moussa Oyalandarabiso partout depuis la Suisse. Et puis merci beaucoup na ma jumelle propre Miss Léa Omba. Déclaration Baimboka, il y a RCDP les ali penza motuya topé maman alikambo oyo tokoluka bongo to sola yango poto e bape kasi likanisi nini bazali na yango après déclaration na bango pona bosenga kaka ya ko soutenir bongo FRDC. To ambi pona bino na mokula lelo na ko senga penza Baimboka boye baye azali na ngai elongo na plateau ya lelo komo na ebongo
mwana mboka Rafat Kachunga oyo azali bongo mopanzi sango moko na kati ya ba presse parlementaire pe lisusu azali na kati ya parti politique oyo ya RCDP azali bongo secrétaire national en charge ya communication na bolile tokozwa penza na molai po bomoni ke déclaration basi basalaki tolobi to ya kozongela ngo to décortiquer penza malamu mwana mboka Rafat Kachunga na pesi mbote. Merci beaucoup Rachel pour l'invitation. Merci na bao nyonso bazui libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Ezali plaisir malamu na pesi ba internet na nyonso parce que na yebi que chaîne na yo elanda marati libana ya mboka bango nyonso bazola na biso libana ya mboka na pesi bango boteli. Bazali ne sango makasi penza koyeba yo lelo balingi penza basimba malamu po mingi ba déclaration ba ibasala ke ya penza mingi na lopoto hein bandeko na biso pe bayoka ka peut-être Chiluba Lingala Swahili Kikongo bazalaka mo difficulté mo mingi ya ko simba penza mai oyo baye bazalaka likanisa malamu bapesaka ndeto ya boye tozongela ka penza pona ko éclaircir penza bongo opinion bayeba c'est RCDP et sali bongo déclaration balobi baye ko pesa bongo soutien to pe ko pesa maboko na ba FRDC. Alors pesa biso penda mama na mozindo nini oyo balobela ki penza na kati ya déclaration wana. Merci beaucoup une fois de plus. Ndenge to uti kolanda wana na bilili ezalaki bongo rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès oyo ekamami na mwana mboka Didier Moussete nde a instruiraki na secrétaire général de mwana mboka Richard Mayamba pour na kofandisa bureau politique afin que par rapport à Makamozo leka na est situation politique qui prévaut actuellement à l'est du pays, il aurait fallu que Bissopé en tant que parti politique de prendre position pour que tous à la complicité na ba oyo ba fandi calme ba solo ba eloko te tous à la lokola ba oyo ba zo déclarer eloko moko te par rapport na yango. Yango wana mwana mboka Didier Moussete asengaki que biso to vanda pour to lever ba option et après examen après analyse ya bureau politique na situation ya est du pays tout le monde qui bongo il fallait tout sanctionner en une déclaration politique oyo to uti kolanda sika oyo. Alors na kati ya déclaration politique wana d'abord ezali déclaration ya soutien ya liboso to soutenir armée na biso ozoyeba kelelo armée na biso ezo ko sala montre na face ya monde ezali armée moko républicaine armée moko ezali na esprit patriotique oyo wapi ezo lembate ko bouter ko mettre hors état de nuire ba groupe armé oyo nyonso ezali libanda ya oyo ezali na kati ya mboka na biso po ba kende libanda notamment M23 oyo ezali likambo lisusu ya kobomba te. M23 ezali soutenu par le Rwanda aba ADF kuna na côté ya Ituri ezali entretenu également par l'Ouganda. Alors yango wana to salaki déclaration pour na ko soutenir ba FRDC par rapport à encourager bango na ba effort oyo bango bazo sala. En deuxième lieu car na kati ya déclaration oyo to soutenira ki bongo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers gouvernement na ye mobimba oyo wapi kangamami na Jean-Michel Sama Lukonde to féliciter bango parce que aussi kolandaki récemment ba mesures très courageuses ezalaki prise bongo pour mettre fin na ba protocole d'accord oyo nyonso ezalaki signé avec les Rwanda ba partenariat nyonso ezalaki signé parce que lelo toyebi déjà que M23 ezali soutenu par les Rwanda yango na biso tolobi que to soutenir bongo gouvernement to féliciter bango na ba décision o bango bazwaki parce que ezali ko sanctionner Rwanda par rapport à makambo nyonso oyo ekoki kozala que ba signer na mboka na biso et bongo na oyo etali ba recommandation RCDP esukaki bongo wana pete RCDP esengaki pe kopesa quelques recommandations na gouvernement notamment pour na kosilisa makambo ya guerre ya est wana kosala enquête moko indépendante pour que ba imboka nyonso ba oyo ba congolais oyo bazo semblait être complice na makambo ya guerre ya est wana enquête wana et démanteler bango afin que bazala traduit en justice parce que guerre wana bandeko na biso ya Nord Kivu ya Ituri voire Sud Kivu ba moni passé plus de 2 décennies et que maintenant il y a certains Congolais oyo bazali derrière yango nde tozo senga bongo que
enquête et salama, Congolais nyonso o bazali impliqués de loin ou de près dans l'ombre pour que massacre ya Est ait perduré, bazala bongo démantelé, bazala bongo révélé à la place publique afin que bazala traduit la justice. Et nakati pe ya analyse nakati ya bureau politique ya RCDP bongo to pesa ki proposition moko po ya ko tonga mur oyo biso nakati ya parti tozo benga yango mur de l'Est entre biso na Rwanda, afin que na Rwanda même na Ouganda, afin que mouvement nyonso migratoire oyo kosalama entre biso na Rwanda ezala bien contrôlé. Bakotika bongo porte moko batu oyo bazokota na kati ya territoire na biso bauti na Rwanda, bauti na Uganda, bauti même na Burundi, bazala filtré. Alors wana eza moko ya proposition oyo biso totie likolo ya table ya gouvernement biso, afin que makambo oyo ya tuerie ya Est et perdurer les sociétés et si là. Donc nakoki koloba que na ramassé oyo etangamaki na français par le secrétaire général ya parti Richard Mayamba, nde na éclaircir un petit peu na lingala wana nde na mokuse nakoki koloba bongo matondo mingi mwana mboka Rafa Kachukwa kasi na mai oyo ya noli penza ndingo fungoli penza mama na mozindo ya likambo mituna pe ye mutuna liboso bat bako tuna balobi lelo oyo RCDP opesi likanisi bolobi ke esengeli penza batia bongo bo mettre fin esengeli gouvernement na biso pe mboka na biso mettre fin entre biso na ba Rwanda na ba accord kasi ba ko tuna mutuna balobi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accord nini oyo ya signaki na Rwanda esengeli ba mboka bayeba et puis tango basalaki accord basignaki accord lelo ba mettre fin guerre ya Est bandile uta pona nini mokonzi mboka tango aya yokofungola susu branche na Rwanda pe abenga ya bi mon ami bongo lelo toke ko senga to le bien mettre fin kala nyonso ebaki teke biso nde bande basila ko kufa bongo ya Rwanda na rasima makambo nyonso tozali ba africain rasu ba africain ata afandi azana na Afrique du Sud azana Burundi azana Cameroun biso nyonso toza ba frères. Mais le problème est que Rwanda tokoki ko changer té situation géographique ya Rwanda par rapport à Bisso, c'est un pays voisin. Mais à un certain moment, tout le monde a dit que Rwanda. Mais récemment, au monde a dit que l'armée na Bisso, les soldats na Bisso, il deux soldats rwandais au Bazalaki. Donc comme ils ont la preuve, il y a qui coopérer na Katia Mboka na Bisso. Ils ont la preuve tangible pour dire à la face du monde que l'agression sur le Est est liée ou instrumentalisée, entretenue, soutenue par le Rwanda. Alors, pour le moment, Rwanda a changé de position. Azalaki pays frère, pays voisin, pays frère. Pour le moment, a commis pays ennemi de la République démocratique du Congo. Alors, ma voix est élevée de partout. Bisopé na niveau ya RCDP tolobi ke tokoki jamais ko passer sous silence sans pour autant dénoncer et loko oyo biso tozomona ke ezo andeye ba compatriotes na biso ya est du pays yango wana tosala ki déclaration wana pour na ko beta CT ko encourager ba soldats na biso ko encourager armée mobima ko encourager ba institution ya mboka bosengi bisenga ebele na bosenga wana bosengi lisusu lobike esenga pena batonga mi entre Rwanda na Uganda na bosenga na bino boko mwana te de zongisu no maloba mwana mboka Martin Fayulu alobaki en tout cas biso na Rwanda ya pas photo esengeli penjeza la boye ko senga ngo lelo est-ce que zo mwana te ke eza kwa bolamukisi mokonzi mboka na pongi to pe mamoya c'est ko leka na ebaki te mutu na mutu akoki ko apporter pierre na ye enfin que makamu ya est wana esila makamu ya guerre et insécurité wana esila biso na niveau na biso to estimer quoi parce que c'était na wuti ko yebisa OK to zalaki na bureau politique to fandi to examiner situation ya est wana d'une manière importante et to monique makamu ya est wana ezosenga parce que il y a de va et vient to constater que ba va et vient ezali ebele na population o ezala est bato ya Burundi bazokota facilement ndenge balingi bato ya Rwanda bazobima ndenge balingi moko ba créer ba groupe armé na but ya ko extraire ba minerais na biso ko kena yango to monique solution il faut ezala mir et chama tant to ko cha mir wana porte moko etikali entrée
oyo deuxième ekozala wana bana ko filtrer maintenant les entrées nyonso kokota na kati ya mboka na biso. Donc même na Uganda bazo pesa biso maboko. Mais ba Uganda wana bazali ko pesa biso maboko mais bazo poignarder biso par les dos. To wuti komona wa ke ba pesa ki tam 123 bazala ki bouté na banda ya frontière na biso mais ba pesi lisusu passage vers Ituri kuna pour que M23 ekota na kati ya mboka na biso. Maintenant tozoye bango ke ba bana ko jouer double G. Alors pour mettre fin à cela, to koki ko tia miroana afin que nyonso oyo koki kozala entrer na kati ya mboka na biso ezala très bien contrôlé. Motuna na ba mboka ba kolanda koluka koyeba RCDP disait Mosete et ali na ngambo nini? Ngambo ya opposition to pe ngambo ya union sacrée. RCDP pour le moment position nango RCDP tozali na kati ya plateforme FPAU o ezali plateforme politique alliée à l'UDPS. Tozali na kati ya union sacrée, tozali na kati ya union sacrée pour le moment et ba prise de position na biso elingi koloba ke parce que tozali na kati ya union sacrée on va faire les choses comme ndenge tolingi te. Yango wana totoku toloba ke place o ezali ya malamu RCDP ezali wana pona kosala nini pona kobeta maboko place oyo tozomona ke ezali dérapage tokoki kope koloba mais pour le cas d'espèce to féliciter gouvernement ya mboka na biso parce que avant ezalaki kaka ke tozoyeba te bato bazoloba pêle-mêle à gauche à droite ça et là sans pour autant que le gouvernement a joie ba mesure moko courageuse. Tant que bino moko ba besi bo pesi félicitations na gouvernement ba yimbo ka ba communiquer contre gouvernement que lelo oyo ceux qui ba population alingi à se défendre to pe population alingi à la coup sur coup ba ko kanga bango ceux qui ba lobby ke ba kuna ba bomaki o pe kuna ba balanda bango ba kangi bango o balati nani pona ko sala marche ba kangi bango finalement. Alors tokoki koloba que tokoki koloba ke nyonso gouvernement tosala ezaka ka mabete place o eza ya malamu nde yango na tozobetela yango CT place tozobetela CT ezali du fait que ba signé ki ba corps moko o ba monaki ke Rwanda azalaki bénéficiaire mais à un certain moment Rwanda ka moko azali bénéficiaire ba corps ba partenariat to signé na bango lelo akomi lisusu ko poignarder biso dans le dos. C'est dans cette optique là que nakati ya parti politique ya RCDP et pas na biso de lever ba option ya koloba ke makamuni soit donc on mettre fin même tokeyi kutu musika et loko kutu na wuti kolobate tokeyi musika tolobi que qu'on mettre fin à une relation diplomatique na Rwanda jusqu'à nouvel ordre de manière à ce que parce que na nyonso wana c'est le Rwanda qui est bénéficiaire ya makamuni soit protocole d'accord mingi biso tozo signé ezali bango baza bénéficiaire mais les population ko kamonte ma passe azolinga kaka ye ba accord ango ezalaki nini entre Rwanda na Congo. Non oui d'accord c'est-à-dire que d'accord notamment au Italie makamu ya ba minéraux n'est-ce pas à un certain moment au Rwanda sengaki que ba minéraux na biso mususu ezala raffiné à niveau na bango parce que ezali partenariat toujours ya gagnant deux pays c'est normal. Ba partenariat toujours ezala toujours biso to kozala perdante bango ba kozala gagnant pété mais kozala ya gagnant mais à un certain moment pour le moment to monique bango ba banaki ko gagner et que biso en attendant biso tozo perdre parce que ba massacre ezoleka na niveau ya ba massacre ezoleka belé na niveau ya ba population na biso oyo ya izana na Beni na Butembo Nord Kivu dans l'ensemble et na Ituri. Il faut mettre fin à cela afin que bango bazala sanctionner négativement na ba oyo nyonso bango bazo sala biso na kati ya mboka na biso. Mwana mboka Raf Kachuka ezali bongo moko ya bapandi na sango na kati ya parlement. Ezali penza moko bapandi sango ba traiter bon ba question parlementaire. Na ko ba kaka makambo tali bongo est o ba bandeko na biso ba sili bongo kokufa. Président de l'Assemblée nationale a célébré beaucoup le non, il y a des moraux ici. Pe moko ba député ko lobaki na kati assemblée awa to na ba Rwanda mususu. Likanisi wana penza na maye ko leka ba déclaration epai ba soutenance epai oko simba penza analyse nini. Bon en tout cas na kokota te na ba débat oyo ngai moko nazo maîtriser te oyo ngai moko naza na ba preuve te pour dire quoi que ce soit. Chaque mutu azali libre ya koloba oya lingi mais maintenant ce que nous demandons ezali que biso na niveau ya RCDP to constater que guerre oyo perdurer parce que si manango ba congolais mususu bazali complice bazali dans l'ombre travaillant pour que makamunyo sur est perdurer pour na ba intérêt personnel na bango yango to sengi na gouvernement ameka ko sala donc à sala au plus tôt que possible parce qu'il y a des gens qui meurent de l'autre côté à sala enquête moko minutieuse afin que ba oyo nyonso bazali complice cité na kati ya massacre ya l'est bazala sévèrement puni yango wana ekomamaki na kati ya mais wana yo kolobaka kolobiki basala enquête pona kobimisa ba congolais oyo batali
bazali ko la manœuvre mais pour ko bimisa ba Rwandais au bazar. Alors s'il y a des Rwandais ici et que l'enquête est révélée effectivement que ce sont des Rwandais qui sont ici. Il faut qu'on mette fin à même la relation diplomatique. Effectivement, ce qu'il y a des Rwandais où l'enquête est révélée que bazali na kati mboka na biso opérant comme les espions. Je crois que bakoza la peut être traduit en justice et que bakoz subir pe rigueur ya loi. Donc wana ezali exclu te na niveau na biso ya RCDP to exclure tes options wana. Alors, le cause alipe mon pandisango to ko si sali solo boete sengi pe to le belato ki ba pandisango balobi ke boko sala marche car pour na ko soutenir bongo FRDC. Est-ce que les canisiens ko soutenir na ba marche ya li kaka résolution to pe ali pena mon likama motu ya na makambo ezo sala na est soki ozo participer te na ba oyo nyonso ezali déclaration marche okozala ba ko indexer yo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas un Congolais, oui effectivement, un Congolais Oyo, Azali, donc tout le monde Congolais, doit marcher. Oui, ok, il faut Azala. Situation à Est, il faut être préoccupé. Voilà. Alors c'est comme ça. Bisso, na niveau ya RCDP, Tolobi, que Tokoki passer sous silence sans pour autant prendre une position courageuse par rapport à Makamazo Leka, Nananu Yangwana, le bien fondé, il y a déclaration Oyo Wapi. Tenir acquis na mokolo ya mercredi. Voilà, après déclaration la bino beaucoup envisager ko sala nini parce que bato bakufi mingi bande ko na biso penda na makambo etali bongo. Effectivement, après déclaration tokotika la on a toujours à bon escient situation d'insécurité où ils ont prévaloir toujours na est ya pays toujours l'année lango à chaque fois tokozala les sous après déclaration parce que et kozala makambo sous et kozala ma proposition o wapi tokoki ko déposer pe na niveau ya gouvernement pour basala la yango afin que la pacification ya partie est ya pays et à l'ordre du jour. Merci beaucoup mon mboka Raf Katsuka to komi na suka moi un mot de la fin na ba imboka balandio pe mingi na ba ndeko ya RCDP o bakolenda biso na ngao. Effectivement Moya Souka ezali justement que biso position na biso ezali wana mot d'ordre et qu'on a toujours une autorité morale Didier Moussete ou ya kopesa biso mot d'ordre n'est outi kopesa mot d'ordre quant à ce qui concerne réunion il y a bureau politique pour examiner situation politique ou situation sécuritaire ou les canaux est ya pays et puis mot d'ordre Moussoussou et qu'on a toujours lancé afin que tous soit position par rapport à situation politique ya mboka na biso pays. Moi un moment la ba imboka na pesi bango mbote bisika bango bazali na kanisi ke bisika oyo to beti libaku bango moko bakoyeba ndenge nini ya ko comprendre yango mais nous savons que tozali na présomption pe ya connaissance te na nyoso to wuti koloba. Merci beaucoup. Matando mingi mwana mboka Raf Katsuka oyo azali bongo mopandisango pe na kati ya parti politique ya mwana mboka Didier Moussete oyo ezali bongo RCDP Rassemblement de chrétiens démocrates pour le progrès azali bongo secrétaire national en charge de la communication azalaki bongo la maman na motu ya pona ko panzanteke o ezalaki bongo déclaration baselaki bongo ko sala pona ko soutenir RDC boyoki bongo posa na bango penza bai RCDP o ezalaki bongo pona ko senga na mokonzi ya mboka gouvernement pe na bai mboka na kambo etali bongo mbilinga o ekoleka na est o bai mboka ya M20 bai M23 bako nyokola bongo bai mboka na biso pe bazali bongo soutenu par le Rwanda ezalaki bongo penza maman na lisolo tosila bongo ko sola bongo na moko ya bai mboka na kati ya RCDP Raf Katsuka ndela moko ya loto sisi bongo masolo na biso na bandeko ya RCDP biso na bino tokutani mbalasi makasi soki boali pena na eloko motu ya pona ko soutenir kaka mboka correcteur News TV ezali wana pe Rachula Karamel ezali wana pona koyamba bino parce que mboka na biso soki biso moko to telemeli yango te to pe to lingi yango te kozala pasi moto nsusu alinga yango na place na biso. Merci mingi na baye balandaka biso na correcteur News TV na mona kabongo mon vieux Roger le combattant depuis la France balobi azali penza soldat ya tongo oyo azali bongo ko soutenir FARDC et puis merci na Roger Molenda l'empreinte digitale et puis na mon vieux Olivier Massamba kuna na Newcastle mobali ya bato maman Marie Mas na Newcastle. Merci lisusu na boss de boss Yannick Matungulu balobi ye babengaka ye les docteurs de diamants. Voilà, Rachula Karamel moko lelo to komina suka botikala toujours connecté, branché, pe bolinga chaîne pour oyo et apena ya mboka, il y a des pères et des mères. Correcteur News TV, awande correction, il y a ba news tout.
Donc, à Wandé, on assure quoi. Suivez Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.